pasi pe mawa bandeko na ngai ezosala pasi ya makasi surtout na motema ezosala pasi penza komona makambo oyo ekomeli mama na biso mama Marine Hélène Lota bandeko na nga ezosala pasi ezosala penza pasi mutu akufika boye na susi penza ya makambo ya mokili omeki na bakote nyonso to na bakwa nyonso o biso moko tolobaka makambo zo simba kate omeki kokanga motema mais o comprendre ka ke non na motema pe ezokanga mate bandeko nanga esalaka pasi penza ya makasi omona ndenge ozokufa omona ndenge ozosilisa omona ndenge mabe ezokomela yo bandeko nanga esalaka pasi eza na bamakambo mosusu bato bakoki bayeba te yo oyoki eza pe na bamakambo mosusu bandeko nanga mutu akomaka na suka mosusu komi lobela yo moko keno liwa kasi eya ezwa ngai na kende nanga kopema parce que na okoka lisusu te parce que eza na ba situation mosusu bato mosusu ba comprendre na bango te ba comprendre te bato mosusu ba omona ka keno osala na yo siama osala ngo na nkon ba comprendre na bango te ezalaka muke ka ya bato o bakoki ko comprendre yango to mona lelo ebele ya bato bakendaki kolala pona kolamuka baolamuka te tango bokende na hôpital bayeko yebisa bino ke no mutu oyo akufaki na AVC na kati ya pongi ezalaka bongo la famille pasi penza pe mawa. Salut cher Bouchou, salut cher abonnés, salut cher connaissances, salut surtout les amis de Étoile Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je veux bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo penza na memeli bino sangomoko ya mawa, eza sangomoko ya bien te, sangomoko eosala penza pasi na motema. Avana kota na mozindo ya makambo na biso ka ndenge ezalaka bandeko nanga ekozala malamu mingi na ya nanu ko sensibiliser batu nyonso ya sika. Toyebi ke chaque fois que tokotisaka ba video ya sika bandeko nanga bato ya sika pe bakotaka yango penza toye ko sensibiliser bino batu nyonso ya sika bino nyonso bokoti sika chez Étoile Inès TV. En tout cas si c'est la toute première fois ya okota penza na chaîne na biso chaîne moko kitoko chaîne ya ba analyse somme chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et kosa la biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi bandeko nanga kande na lobaka ezalaka toujours et encore malamu mingi soki ozolandaka biso zala penza ya kovanda bisika nyonso ozolandaka Étoile Inès TV zwa penza kiti na yo vanda tango ozovandaka wana tia mwa mai na yo pembeni tia mwa jus na yo pembeni tia mwa sucre na yo pembeni kote mosusu kobosa na pete mwa eloko na yo ya kolia na système moko ya bien penza makasi bambote nanga na ye moko linda bukulu ya balinda bambote nanga na ye moko madame Grâce Mpoi, bambote na yemoko madame Marie-Josée Tchala, madame Sidonia Siala, madame Marie-Josée Mafuta, madame Vicky Mombonzo. Na pesi bambote na mama Joséphine, mama Tina, mama Titi, mama Eugénie Zemanga, mama Christine Lo Nongo bambote bisika nyonso bo.
Mamae 2024 Gavker to yelibino solution. Pour n'a pas problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to zalina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ma papa to bossani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Bossa moi si et kimayo kimobali etelemaka bien te awa yo kayango etelemi. Ebongo oyo etali loposo, vergeture, babengi nduta, bouton, tache, acné. Gavker ba produit ya solo teint uniforme. Na 5 jours ya pamba oteli talendenge bimi kitoko na feti. Tozali na gamme complet ya Coca-Cola, ya injection, ya comprimé, na ya suppositoire. Yeah. Ozali na problème ya hémorroïde interne, topé externe, papa, maman. Kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total. Pour la maladie, tension, diabète, AVC, topé, obésité, lobico et zali, perte de poids, sans au ta salle de sport. Kisi ya injection, P comprimé, na Gavker, bikalibela. Olingi okima, suki pe mandefu ya pembe, benga biso na lombango, po awa, tozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyonso, ezali 100% naturel, P et salemi, na ba plante, na ba industrie, ya Angleterre, P Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker, solution ya santé na yo. Gavker aye penza na makambo ya kitoko. Gavker aye na ba solution matakita. Gavker aye penza po na lobiko. Gavker ayeli ezala basi, ezala mibali, ezala batu o basi bakoli, ezala bana mike. Gavker azana ewana po na lobiko na yo. Nini etungisaka yo? Bibela bela nini etungisaka yo bandeko nanga? Contactez ka Gavker na système moko ya kitoko penza mingi makasi. Voilà. Bandeko nanga eosala pasi. Komona Maman Marie-Jeanne, Maman Marie-Hélène plutôt Lota, akufika boyi, na souci. Pourquoi? Parce que abando bombisa mwana na ye mbongo. Bato bazo ya kopesa likelemba. Kan ndenge toyebi, ba mama ebele, bandeko na biso ya basi to ya mibali ebele. Basepelaka na bango na likelemba. Omona azozwa mbongo azotiaka na likelemba, mwa mbongo tango yobota kuna ebele. Tango bakopesa ye allié, bandeko nanga omona mutu mosusu asali mwa likambo munene. Yepe ye mutu abando gardaka bambongo ya likelemba. Siko tango o garde bongo alobi nga moko soki na garde yango na koti ko utiliser yango na pesa yango mwana abando garde la kanga mbongo. C'est ainsi que apesi mwana azobomba. Mwana na yepe kandenge zalaka aye kokutana na mobali moko criseur. Mobali moko azalaki na mbongo te azoleka na ba moment très difficile. Bino moko boyebi, bolingosi e mati bandeko nanga. E komiti na niveau ya mafuta. E kosala keno tan mobali azolela. Epa ya mwasi keno nazana mbongo te, tala kutu. Mwasi pe azuika mbongo mama na bango apesa ye, apesi pe mobali. Mobali pe place akenda pona oluka makambo musala. Ko simba mobala azui musala bien. Olie kasi oye ata kozongisa mbongo oyo zwaki. Mobali ayeka ko informer mwasi keno oza mwasi ya niveau na nga te, ngana yo tokoki kobala na te. Na mbongo ya batu o mwasi apesa mobali azongisa te. Siko kote mosusu ba mama ya likelemba. Bakomi kolandela mama Marie-Hélène Lota. Bongo topesa yo ya likelemba eza wapi parce que fo mutu alia. Mama Marie-Hélène oloba nini? Ya koloba ezangi. Ya koloba ezangi jusqu'à ce que ekomi ko travailler ye na motema. Ba souci wana tango eko tuna mwana lobi ke no mbongo wana na pesa mobali vike mobala bando luka musala na pesa mobali ngana kanisa ke no to mobala kozwa musala akozongisa mbongo wana. Mama simbi mutu. Yo moko yebi vi oyo tozo lekisa awa.
vi moko ya pasi na mbongo ya bato nga na kozwa mbongo wana wapi mama akomi kobela motema bameki nyonso jusqu'à ce que bazaka boye ya kovanda libanda bakendo tala mama Marie-Hélène Lota na kati ya ndako mama Marie-Hélène Lota aza lisusu te mama Marie-Hélène Lota akufi bandeko na ngai eosala pasi penza ya makasi. De l'autre côté kotala mwana mobali na ye bandeko na nga jusqu'à présent atambolaka na kanda wana. Donc kanda na ye wana ekomisa ye neti mutu moko alobaka te. Kanda wana donc akomi kotambolaka na kanda ya liwa ya mama na bango. Pourquoi? Parce que mama na bango akufa likolo ya grande sœur na ye. Parce que grande sœur abimisa mbongo apesa mobali mbongo ya batu. Mbongo kutu ya mama na bango te, mais mbongo ya batu ya likelemba. Ye grande sœur abimisa mbongo wana apesa mobali. Siko na kote ya mobali tango nzambe eko sala ye grâce mobali eko zwa musala ya kitoko mobali asondoli pe mwasi. Siko mama lelo aeko kufa na stress. Likolo ya mbongo oyo yaya apesa mobali bandeko na ngai. Congolais, Congolaises, partout aux alikotala biso, toyeli yo offre oyo ezali na kati ya maluku, vente ya ba terrain ya 20 mètres sur 15. Awa na kati ya commune ya maluku ba terrain oyo ezali kitoko, ezali na emplacement ya bien, ezali plat, ezali ba terrain oyo ezali na problème ata mokote. Andeko na biso ozali kotala biso, contactez biso na numéro oyo ezali affiché na ba bande d'écran na bino, contactez biso pour na ba précision. Ba terrain oyo ezali kote kama na $350 ya pamba. Na $350 ya pamba ozui terrain na yo ya 20 mètres sur 15. Et puis il y a aussi possibilité ya kosomba terrain à crédit soki ozo somba à partir il y a 5 terrains. Donc à partir il y a 5 terrains mata, vous avez la possibilité il y a kofuta ndambu. Voilà opportunité yango na porte yanda kuna yo. Contactez ba numéro na biso o izali affiché pour na beaucoup plus de détails. La famille ba mapango akoteka yango yo. Ba oteka ba mapango. Kande na lobaka c'est le moment ya osombaka ba mapango bo somba. Bozela teke no ba mapango oyo esila pour que boya kotu no mama étoiline na boyi. C'est le moment ba mapango yango yo. Yo mutoza na posa lupango ya kosomba. Komela ndeko oyo azoteka ba mapango avant botia bango na bandeko na bino bazana kin surtout pona bato apote yozala malamu mingi bino nanu bo solo la boyokana. Tao boyokana soki bozala na besoin ndeko na bino na kini akendo tala to ba paiement nyonso esalema wana bokoti bandeko na bino na kini. Mais premièrement yo moko ozana posa lupango ezala malamu mingi obenga ka ndenge ezalaka na système moko kitoko benga mutu azoteka ba mapango $350 ya pamba ozana na lupango na yo na système moko ya bien. Soki ozana posa osomba 5 mapango okoki kosomba na mwa nyongo. Oza penza na besoin eseke no na somba ba mapango 5. Mwa nyongo na yo ekozala. Soki pe olobi ke na futa ka mbala moko mbongo nyonso e otala ka yo. Dans na système moko ya tokoso penza makasi. Ba mapango oyo eza ba makambo moko ya sûr. Nakoki jamais kotia batu oyo baza sérieux na chaîne na ngai. Kande boyebi eza chaîne bana nzambe donc ba makambo nyonso le kaka chez Étoiline Ines TV eza nango ba makambo ya sûr 100% na système moko ya tokos. Bande konanga histoire oyo sona uti ko betela bino awa ya mama Hélène, mama Marie-Hélène Lota. Eza film na biso ya sika. Oto tala. Na chaîne na biso ya kitoko ya yemoko Poutine de l'écriture, la patrona Belvi Kandi. Olinga te azala patrona. Film na biso ya sikeza kuna crime de la noblesse.
La famille eza filme moko kitoko. O eza histoire ya mama Marie-Hélène ndenge akufi na filme wana. Bandeko nanga filme moko ya kitoko ti ndenge toloba bongo. Grâce Luzolo azaka na kanda envers grande sœur na ye. Lelo Nzambe aye kosunga grande sœur na ye Isabelle Vikandi azu mobali ya mbongo. Mobali kombo na ye nani? Tonton Turbo. Aza na ba mbongo na ye. Mais ti lelo bien que Belvi Kandi azwa grâce Luzolo ba vanda kanenda kumoko. Grâce azala toujours na kanda. Pourquoi? Parce que pour la grâce Luzolo alobaka toujours que non. Ti maman Marie-Hélène Lota akufa na filme oyo eza likolo ya Belvi parce que Belvi azwaki mbongo ya batu ya likelemba apesa yango mobali sa ko informer mama na bango siko ba souci wana mama Marie-Hélène ayebaki te place nini azwa mbongo pona kozongisa batu yango ebomisaki ye na souci. Yango esali ke no ti lelo grâce Luzolo azalaka neka na kanda avec mama na ba avec yaya na bango. Bandeko nanga film kitoko ebele ya bato baoya koloba mama Étoiline pourquoi kobetisaka biso mitema bongo. To sala banalise. Ebele ya bato ça fait un bout de temps on a bando sala lisusu banalise te bato ebele bakomelanga mama Étoiline osala lisusu banalise ya ba film te eza nini. Tozongeli kandenge boyebi tozongi kandenge tozonga kana banalise ya ba film na biso bandeko nanga tosalaka banalise parce que ebele ya batu bazalaka na posa ya kolandaka ba analyse oyo kandenge na lobaki bandeko nanga boyebi dans la vie ezala ba makambo susu nga na pekisaka batu basala ngote mobali o basungaka eza peut-être mobali o ya bali yo boboti bozana ndako libala et puis kosunga ezala te ke non mobali azotanga yo muto zosala ya zosala te ye ezaka classe te sunga mobali pousse mobali akende liboso na sens ke mobali akoki azosala aluki mwa bacours moko boye aluki mwa ba classe soki peut-être mobali atangaki te atangaki université te okoki ko proposer. Mais dans l'entretemps mobali azo salaka azozwaka ba responsabilité na ye en tant que mobali s'il faut que atanga na pokwa to asala na pokwa na tongo akendaka classe edaka mobali na sens ya bongo omona ta tango akosilisa ozwa yo na valeur ya makasi. Mais mibali mosusu abazalaka keno abali yo bozala ndako libala ye atika kosala atangaka la plupart ya mibali pe babalukelaka basi. Mibali mosusu mobali nanu abali yo te. Abali yo te bozana bino kaka kisheri na kisheri. Tomonaka basi ebele. Omona ba ofutela ye Minerval. Azui Minerval na ye nyonso apesi mobali ye atanga. Pourquoi? Parce que ton mobali akosisa ba classe azwa musala akobala ngai. La plupart ya mibali abongo babalaka bafi wana te. Aoloba nini? Oza mwasi ya niveau na nga te. Aoloba lisusu nini keno? Ndenge za boyo bando kosa papa na bino bambongo alors nakoki kozwa nanga pe risque wana te ya kobala yo parce que oza mwasi ya lokuta na makambo na oloba na lobi te keno mibali nyonso baza bongo eza na mibali mosusu pe basi basunga bango ti lelo mibali wana bazalaka toujours reconnaissant envers basi wana tomona bango bazalaka pe mais na majorité à 100% bandeko nanga na koti koloba peut-être 3% ya mibali o bazalaka reconnaissant envers basi o basunga bango. Mais la plupart des cas mibali ebele basondolaka basi o basunga bango balingaka bakende kobala basi mosusu o bayeba ta souffrance te yango na ekosenga na bino ba papa soko yebi bisika nyonso olandaka Étoiline Ines TV place nyonso zali oyebi ke mwasi na yo to eza na mwasi moko asunga yo bongo me osondola ye papa yeba ke karma existaka alors ekozala malamu mingi ata soki osondola yo kendaki kobala mwasi mosusu me kanisela mwasi wana
kanisela mwasi wana parce que abimisa mbongo ya baparent na ye. Mosusu abimisa mbongo bozalaki na ndako ya libala bino nyonso mibale ye azokendaka mosala yo kendaka te ka ekole asunga yo. Alors mwasi wana kanisela ye. Soki oza na besoin réellement ya kovivre na yo baane ebele na se ya moi ya kozala pe heureux na vie na yo, kanisela mwasi wana. Ata soki bokabwana bobota bana bokabwana yo kenda kobala mwasi mosusu me kanisela mwasi wana. Ata soki basi babali ye kanisela ye. Ezala ta fin du mois boyo tieka mbongo moko boye keno mbongo oyo ebando kende pa ya mwasi wana. Ta soki bozala lisusu mwasi na mobali te mais mwasi wana aliaka mbongo oyo parce que elle mérite ça. Omona pe keno na vie na yo makambo nyonso bando tambola bien mais soki ozalaka mobali keno kende kunwa mwasi azoba papa yango bomona ba papa ebele 50 ans akei na ya kufi. Ba papa mosusu ba okufa sans kobela. Ba makambo moko kili ekomi kolanda yo na vie. Mosusu ozo comprendre te parce que d'une part de l'autre côté ezana mwasi moko alelaka na kombo na yo chaque jour, chaque soir, chaque matin. Ekozala malamu mingi soki okanisela mwasi wana. Yango tomona kata ba papa mosusu abotisa jeune fille moko boye. Jeune fille wana akomi kotelengana na mwana. Parce que na kilelo oyo ezana mibale ebele balinga lisusu kobala basi o babota te. Mais yo botisa mwana batu. Tango botisa ye okepe koluka mwasi mosusu o nano abota te. Mais mwasi wana akomi na ye kotelengana. Azozwaka mobali mosusu akobalaka ye te. Papa, yebaka te no tango mwasi wana azolela. Kolela na ye wana eza na mutu na yo. Nzambe pe akosepela te. Yango mona ba blocage mosusu mosusu ozomituna zo uta wapi. Opesaka mwasi na yo asika ba requête ebele ya prière. Rendez-vous à ne pas manquer le 19 mai 2024 au stade de Martyr avec le pasteur Moïse Mbiye. Bienvenue, welcome, karibu kwa wote. L'invitation est cordiale à tout le monde, la famille dans mutu nyonso openza azalaka na posa okota na mozindo ya prière. Rendez-vous le 19 la famille na stade de Martyr avec le pasteur Moïse Mbiye. Jour wana bandeko nanga, adoration sur adoration, louange sur louange. Jour wana batu oyo babelaka, batu oyo bakota ba jeune na ba jeune ba priya ba solution ezate. Mais jour à le 19 la famille et kozalande somo stade de Martyr. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêtes? Wana toromona na kaka le 19 mai na stade de Martyr avec le pasteur, le plus grand pasteur surtout de la République démocratique du Congo na stade de Martyr.